masolo ya moto botikela ba wewa ba maseba, masolo ya kwanga botikela ba teke, kasi masolo ya agence de transfert d'argent botikela CH Money. Ndeko papa, ndeko mama, yo oyo ozwami na mikili ya poto, olingi otindela famille na yo mbongo na Kinshasa, CH Money, agence de transfert d'argent ezawana pona ko servir bino. Yo pe oyo ozwami awa na Kinshasa, olingi otindela ndeko na mbongo na mikili ya poto, benga biso na numéro oza komona. Agence CH Money, tosalaka mikolo nyonso. Mbote na bino balandi ya Bayoka Bilengi TV. Lelo tozobeta mwa lisolo ya kati. Lelo kaka ndenge bozomona bilili toza na avenue du Stade, précisément sur la commune de Kalamu na quartier Matonge. Avenue du Stade ndenge ka bozomona lelo tokobeta lisolo ya kati, donc tokotambola mwa na kati par rapport à la prince ndenge toza na ba makadam. Lelo mingi totambola na bakati ya baveni mpo bomona ndenge nini tovivaka na bakati. Kinshasa la belle toujours, toujours continuer. Bino bomona ndenge nini tozovivre na kati ya Kinshasa. Toza toujours na commune ya Matonge na avenue du Stade, toujours continuer. Lelo tozobeta batour na baveni ya bakomi na biso, totala ndenge nini na kati ezalaka, ndenge nini na kati tovivaka, ndenge nini batu bazovivre na ndenge ya kati sans de makadam, ndenge nini Kinshasa soki okiti na piéton ndenge ezalaka. Lelo tozobeta na tour na nzela ya bato makolo, na nzela ya baveni. Tozo continuer na biso toza na Matonge. Pona bato bayebi quartier Matonge te, quartier Matonge eza na commune ya Kalamu. Quartier Matonge eza commune ya Kalamu pona bato bayebi yango te. Awa toza na rue Chikapa, tozobima vers Prince Kasavubu. Lelo tobeta na masolo ya kati, botala bino mo banaki. Toza na Matonge. Matonge pe eza parmi bakartier oyo eyebani na Kinshasa. Bino moko yebi nisi pe baartiste minene ndeti Papa Wemba leko oyaka ye pa utaka na quartier oyo toza ya uta na Matonge. Tolakisaka bino kaka kote na bango place bauta na baémission ekolanda. Tobimi siko vers Prince Kasavubu. Bino mobota la Congo biso toujours kaka boye. Donc toujours continuer. Et je sais que vous avez déjà entendu parler de Kominaki. Lelo tokotala siko baveni ya kati ya Kominaki parce que kuna nde place to parcourir moi d'abo place où on a moins quelques avenues. Nous continuons toujours la route. Comme vous voyez, on est sur la route boulevard Triomphal. Toujours kati sanga boana tokende vers Zandu. Nzela pe toujours kende za bandreto ba policier pe bakangela nzela mo. Mais nous allons vers cette route parce que toujours Kutanabiso vers Bal. Toujours Kasisa bientôt surtout Kaitingambouana eza entre Barombo na commune Kin. Mais biso tokende na ngambo ya commune Kin. Ndeka bozomona awa toza na Prince Kasavubu vers avenue Dilolo, tout près il y a Stade de Martyr vers Porte Etala Tchango. Comme dans le bain toujours, toko tanaba veni à kati pour totala ndenge nini to vivre na Kinshasa en dehors ya makadam. Ndeka bozomona toza toujours na Prince Kasavubu
avenue Komonongo Lukotela. Lukotela, toujours na commune à Kin, où il a dit la station Komonongo Bolobo. L'avenue s'appelle Bolobo. Nous continuons toujours la route. Et puis, toujours mon Komonongo Songoloto, avenue Songoloto. Toujours na commune à Kin sur place face à vous. Où il a dit avenue Komonongo Mbanzangongo. Donc avenue Mbanzangongo. Biso na Kinshasa, la plupart ya ba avenue za na makombo ya province. Et puis toujours mona kombo nango Maluku, avenue Maluku. Ba avenue o bozo mona na zotanga kombo eza ba avenue o eza na kati ya commune ya Kin. Et puis biso to virango vers avenue Kongolo. Avenue Kongolo na commune ya Kin. Bana Kin binomo bomo na commune ya Kin. Ndenga kati ndenge zalaka na ba avenue atwa na avenue Kongolo na commune ya Kin. Touti na nzela Prince Kasavubu. Tozo bimango na banzela kati. On continue notre route. Toza na kati avenue Kongolo. Tozo continuer vers direction na biso tozo kende lelo tolobi toza na destination fixe te tozo betara batour na kati ya ba avenue place tokosuka tosuki. Tozo continuer Kinshasa la Belle direction oyo bozomona babengaka yango rue du village. Benga yango rue du village inomo bomona Kinshasa na ndenge kati. Ezala te eza audio te eza vidéo bino moko botala bomona na bilili comment ça se passe à l'intérieur de Kinshasa. Bino moko bomona na bilili avenue du village tokotiango vers avenue Kibati. Avenue tozokota babenga rango avenue Kibati. Nous continuons la route. To continuer nzela na biso toza na avenue Kibati na kati ya commune ya Kin na bato bayebi te commune ya Kin eza moko ya ba commune minene ya Kinshasa. Donc tozo continuer nzela na biso oyo tokoti avenue Sankuru toza na avenue Sankuru toujours na commune ya Kin. Binomo mona kati na biso ya Kinshasa ndenge zalaka. Rue o bomona liboso na biso ya wana tozokota babenga yango rue Kindu. Toza na avenue Kindu ndenge kaka bozomona bilili tobaki tokolakisa bino bo essayer de comprendre que non Kina kati ezaka trop de mabulu nde bozomona moko caméra zo bouger donc eza po mabulu eza fort na ndenge ya kati na Kin awa. Donc mutu ketambolaka mbangu penza te pona ko éviter ba choc vu que ba mabulu ezebele. Nous sommes sur la route Kindu et puis on va doubler sur la route Wangata. Bomona ba vraie réalité ce qui se passe à Kinshasa, précisément na ba avenue na biso kati ndenge nini to vivaka hors macadam. Même si na ndenge kati vous voyez ezaka embouteillage tina ndenge kati na Kin ba place où ezaki muntu ke koleka ba embouteillage pesanga raté. Donc tout ça toujours na Kinshasa la Belle. Nous continuons la mission de la biso. Partout dans le monde où vous nous suivez ou partout où vous regardez la vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et puis commenter, partager pour avoir encore plus de vidéos. Pour tous ceux qui ne savent pas, ici on est à commune de Kinshasa vers l'avenue Kindu et puis nous avons doublé sur l'avenue Wangata comme vous voyez. Nzele fongwami, donc nous continuons toujours la route. Nzela na biso lelo toyebisi bino ke
tokozala mingi nde na ba avenue ya kati ya Kinshasa. Donc tokobeta lisolo ya biso bato tovivaka en dehors ya makadam. Donc na ba piéton ba rue na biso ya kati bomona ndenge nini Kinshasa ekoma. On continue la route avenue Otokoti babengaka ngo avenue Wangata. Donc on est sur Wangata, bateau Baebi, toujours sur la commune de Kinshasa à Tozana Wangata. Et nous continuons notre route toujours Banakin Banapoto Binomoro Boebi ndenge nini Kinshasa na kati tovivaka bomona rape boyebaka comment ndenge nini biso a tozovivre. Et la rue que vous voyez, c'est la rue Luvungi, toujours dans la commune de Kin. Nous continuons la route tobime vers direction ya Kabambar. Cette direction s'appelle Kabambar. Banakin Boebi Kabambar et sa direction derrière Munene Oebani. On est sur Wangata, au niveau ya Kabambar. Nous continuons notre route. Toujours de là na biso. On est toujours sur la commune de Kinshasa. Bomona biso en dehors ya Prince, comment te vivra. Binomoro bozomona, on est sur la commune de Kinshasa, sur l'avenue Wangata, avenue Obozomona Toleki, comme on Kalembelembe. Nous continuons la route, on est toujours sur la commune de Kinshasa, sur l'avenue Wangata. On est sur Wangata, avenue Oyo, Kombonango, Baraka, la rue c'est Baraka. Nous continuons la route. Toza, notang la rabino ba avenue Otozoleka. Et puis Oelandi Kombonango, Kabalo. Oelandi Kombonango, Kabalo. Ba pena côté Zamon ba Mikuse. Oyo Kombonango, Croix-Rouge. Donc Croix-Rouge au Boebi Université avenue Nangwana. Otocho le Kamukie Kombonango, Luapula. Otocho le Kamukie Kombonango, Luapula. Nous continuons toujours notre route. Tout ça toujours dans la commune à Kin. Avenue Kombonango, Nyanza. Toujours dans la commune à Kin. On continue toujours la route. Avenue Oyo, Kombonango, Kitega. Kombonango, Kitega. Tozo Kindez. Binoma Obomonara. On est toujours sur la commune de Kinshasa. Commune à Kin, na niveau ya Wangata. Avenue Oyo, Kombonango, Maenge. Avenue Oyo. Masolo ya moto botikela ba wewa ba maseba, masolo ya kwanga botikela ba teke, kasi masolo ya agence de transfert d'argent botikela CH Money. Ndeko papa, ndeko mama, yo oyo ozwami na mikili ya poto, olingi otindela famille na yo mbongo na Kinshasa, CH Money. Agence de transfert d'argent ezawana pona ko servir bino yope oyo zomi awa na Kinshasa olingi otinendeko na ombongo na mikili ya poto benga biso na numéro oza komona agence CH Money tosalaka mikolo nyonso.